Pourtant, on l'a raisonné sur le hein? On raisonné sur le hein? Soldat congolais va faire 10 $. Après, le roulage à 5 mois au Bokangi. Vous créez karma. Roulage pas Kani Moutou. À Bino, tu vas faire ma bête. Roulage pas Kani Moutou, à 40 $, c'est ma bête malade. Non, on va faire ma bête. Pourquoi c'est ma bête? Roulage Wana, sur le total, train de vie naïf. Pour supporter moi, si là-bas, on a besoin de 300 $ à moi. Yo, on peut payer 10 $. Sur moi, si on n'a pas fait là, il faut avoir des classes. Alors, ça, là, nous. Passe. Je t'aime au Kanaï, au humilié. Ah, non, ça, là, ça, mais bon, on va lui foutre un malamute. On crée une malédiction. Bon, bah, quoi, on va besoin de faire finalité. L'État, il ne faut s'occuper de si vous n'avez pas de condition, l'État ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, si on peut faire qui est bon, il y a un bon qui est bon à terre, vous laissez ce qui est bon. À mon dit, c'est bon. Mboka. Est-ce que vous comprenez les choses? Alors, comment vous avez besoin de Kimia? Pour notre monde, un pasteur, Bambiye, Bakakenza, Bamutombo, Bamukuna, et comment business là bango, business à foi. Le Congo, c'est le pays rempli des églises après les États-Unis d'Amérique. Chaque quartier a 10 églises. Nous avons raté. Justement, ça a raté. Papa, Jésus, comment Jésus comme dans la même matin, bon, comment Jésus dans l'Est, tout à fait. Bon, comment Jésus, vous avez changé de robot. Et là, ça ne change pas. Vous ne priez pas une réalité. Christianisme, c'est une distraction. Cardinal Baloula, comment un cardinal pour apporter le christianisme dans le Congo, pour combattre la Mouza. Il y a un moment où on va même Kimbagiste. Kimbagiste, c'est pour combattre Kimouza, spiritualité la vie. Il y a un moment où Kimbagiste, c'est encore un Vatican. Bota la Vatican, Kimbagiste, c'est un soldat. Vous savez, quand on va un État dans un État, Vatican peut un État dans un État. Mais le chef spirituel dit, mais ça n'a pas. Ça n'a pas. Pourquoi il y a qui m'a dit que c'est ma bicola? Quand il y a un bicola. Si on a un bicoudi, na maman ou un bicoudi, na maman chiquet va vendre, il y a un bicoudi, il y a un pays, il y a un bicoudi, 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 il y c'est fait exprès. Il y a une église de Jésus, personne n'a voulu qu'il parle. Mais cité sous Bissot. Tana, il y a une question. Vous croyez que quoi un papa qui m'a osé en cam? Tana, vous ça a miné. Ce qu'on a papa qui m'a osé en pratique, ça a un culte. Tana, vous êtes très intelligent. Alors encore, on a rien à vous. Et à un moment, on a copié ma chauffard. Ma chauffard. Est-ce que vous avez une chaîne oyo? Mon chaîne vous connaissez Katanaki. Bato aussi ma chaîne. Na bosse na mboka na côté est. Bato aussi ma chaîne, aussi ma chaîne. Ato vous avez malade. Fumu kimbangu. Et est-ce que ça à l'écart na oyo ça mbo ki na Congo so que le saki ma comme la vie. Fumu kimbangu. Et bien j'étais Kimbangu azanzambi. Wa sali mukili. Kimbangu azali nzambi. Amoni sabi pa na biso bayini. Ozo ba fula mwana fula mbevo. Abota mate, abota na yepeye te. Ba papa diangi na babota masangi. Abala pete. Abala pete. Bota la fief mukimba. Ana tango na mosi wa na fiancé. Ana tango na mosi na lisiba maite. O selo lo bini ko seli na na ngabo mi ndeba na village. Non. Oh, tu me fous na fiancé. Ana fiancé te ari na mota na tango na te. Faut que tu aies un peu mouton.
toboyi te kozala mwasi eza mabe te kotia mpe mwasi lito eza mabe te baza na temps wana te po botala nature ya motu wana asala 30 ans aliaka te 30 ans aliaka te amelaka mai te so aza na temps kotia mwasi lito oyo ala temps kofrime na momi est-ce que vous comprenez aza na temps wana te Fumukimbango, vous avez Fumukimbango. Mais, les Belges, les Kadiam Pembawana, les Basalaki Lelo, histoire à Fumukimbango, tu es la vérité dans la beauté, histoire à maman qui va vite, tu es la vérité dans la beauté, parce que c'est maman qui va vite, nous sommes la Saint-Antoine de Padoue. Tu as merci, Saint-Antoine de Padoue. Padoue, mon frère. Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Ville. Donc, Antoine de Paris. Antoine Amounay. C'est Antoine de Padoue. Donc, Antoine de Padoue. Antoine Amounay. Oui, ça va. Il y a une comme on a famille. Quand il y a fille, il y a des filles. Vous avez des imaginations. C'est le temps de Padoue. Donc, on a eu la fille, on a semblé la Ramounou, on a semblé la Kadiam Pembawana, Antoine de Padoue. Est-ce que on a déjà prophète de Bibara? Prendre un peu de Koko Sabiso, prendre un moana, formation pour Christian, avec Koko Sabiso, oh les 7 sauts, à l'action et le gars Borgia, lui la Nicolas, il a pédé Borgia, il y a un numéro Samela. Oh, le messager, le 7 sauts, Kadiam Pemba Branham. Le ministre frère Patrice, oh Barou, tu vas bini, Beskroana. Vous savez, Fumukimba a été pour ma camarade dans la rôle de société. 2020, on tika yango. Bande de vous pour ça, sous comment Jésus n'a pas communauté. On tika. Tant que vous avez besoin, midi, à sensé, dans cet avant-midi. Ok, tu as quoi? Jésus bima. Je vais bima. Madame bima. Faut vous peindre la parole nyonso wana. Parce que ça va bouillement, la vie n'a bino, mais Grégor. Bon, ben, on a tout battu à la tête. Parce que les criminels, na cravate, ils ont pour ma bino, ils ont pas sûr que ça n'a pas. Vous comprenez? Déjà, sur la tente, il faut toujours. Il faut qu'il y ait maman qui va vite pour souffrir pour ça. Maman m'a foutu. Papa m'a pas dit. Ils sont nombreux. 137 000 personnes, Baboma Bango. Baboma Bango. Pour la Yonanga. Tout ça va crime moko ya ko sakanate to finga bango to ignora bango to buka basimete yango na je sabino biso ane ko na Congo toujours que le Congo pour fudo bon na cimetière to on a avocat to porter ba to plainte ba tonga banda ko na cimetière o mona ba dimanche na sala ba to chez nous na cimetière donc to que les rapides pour cimetière qui mbasser ici la té toujours là ba avocat na biso to kene na justice faut pas to ba longo ba yo ba na ba to réhabiliter ma tombeau ma bouga qui est to bongisi ya bon ba na cimetière était bon ba na point oui ça na ba na cimetière hein na ba na cimetière bon ba na cimetière était cimetière ezali kilongo cimetière ezali ndako ya bakoko cimetière ezali pont ya mokili ya molimo na mokili ya mosuni cimetière pour la biso pour balobi kunda kunda soko balela le bami ndaku ozomona biso toyeba kopesa bakoko na biso valeur bomi tuna kaka mpona nini yango mindele bazwaka ebembe ya koko na biso Toutankhamon bazotambola nango na bamusée dernièrement ezalaki na France awa année passée plus de combien bakoteki plus de 5 000 visiteurs, 100 000 visiteurs, entrée-moi à 30 €. Donc, si vous 30 € multiplié par 100 000 visiteurs, combien vous avez fait? Le moment où on a vu sur en Australie, Australie, Londres, États-Unis, Canada. Donc, on a vu sur ce bénir l'économie là-bas. Ceux qui sont bénir Bango, et bon, bichot. Bon, bah, ma sous cimetière. Par contre, ça lui. Pour les Bango Moko, ça cimetière, avec ça. Bayebaka yango te biso tolakisa bango bobanga cimetière te eza ndako na biso nyonso bobongisa bandeko na bino oyo bobebisa
bokena kosokola ngo bokataka matiti mwana odinanga aza awa akenda mokosi kotala ndoko nde na Jourdain abi mbuta nazosokola tongo ndoko nanga nayoki mama moko mundele aye na mwana na ye azoloba lobi toye akoye biso mpo famille ça ne va pas baproblème eza grave mpo yobongisa baproblème oku ndenge eza tokozonga so jeudi kosolola nao mokosi na kati ya barecherche nasalaka na bi bon ndenge eza kotambola basimetiere natanga vie ya bamindele so oke cimetière omona mindele azosokola banini na bango avandi azosokola na ndeko na ye neti baobeta lisolo azolia mpe mo azwi gato apesa bitie lia siko boyebisanga bango baza lokwa biso te siko bozobanga mpo wani roi belge alobaka boye bolinga te bayindo babenga bakoko na bango mais bolakisa bango babenga bakoko na biso basainte rita baoyoka bango roi belge alobaka boye yango basala tu bino bobengaka oyo ya bango bajoseph na bamarie église catholique maison mère moso bakufi tomemaka na église catholique mpo na nini boyena kopa bango nzala boyena kopa bango nzala catholique yango boma biso kata biso maboko ntango bomemaka kuna tokangaka milimo wana bakangaka yango bato ebele bozokunda bango na poto awa bazokendaka na baprison na bapremier monde deuxième monde na bango bato ebele bomoni bakundi awa oyo tu boyebi bala prison bala prison so moyeba okoumela kuna wazali coiffeur batimi na salon de coiffure wakeleza makiti mais oui président alobaka je suis la France des morts et des vivants obenga bango tokundaka bibembe na biso na bamboka na biso tozongisaka yango kuna boyoki tosuki wana kuna nini